est-ce que na monoko na ngana lobaki na ba secret belé na yebi ya Bijou la reine na lobaki Bijou la reine to tanga na to zwa cours ya français na alliance na yebi depuis 2004 banda mama ba fête atikala ko benga ngai te so wa yebi Bijou la reine ayebi ke libala o babala na papier ke za libala liboso te donc na ko se le lokote le quoi plainte d'abord écoutaki $400 na préféré na ke samba so il était ko katelanga ke na ke makala eza expérience mususu nazo bakisa na vie nanga Olandi et alors quoi pasteur Cédric a balade en États-Unis ayo bala sous Déborah na fingité na lobi ke na ba fête na ye onga na yebi abenga ngai te bako sauté et puis de l'étaper ata la peli Cameroun o tindi la moto prison. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Merci Boza Ebele Rolanda émission Vérité présentée par Paul Moukene mwana sura ba Moukenya sona zakane sengo tango naza liboso ba écran na bino ba télévision na bino ba téléphone na bino merci pe bonjour bonsoir ça dépend Air Bozota la biso Air Bozota la émission oyo bino moko bolinga yango Vérité ya mukolo molelo ekiti bongo na commune ya Masina Petro Congo bisika wapi to yokozwa moko ya ba artiste comédien to concert na ngai ya média azali bongo pe chroniqueuse Missy Lolo oyo azalaki bongo menacer mokolo ya samedi vraiment YouTube oyo tokende wapi YouTube oyo tokosuka wapi bandeko toyaki kosala musala toyaki bitumba te toyaki kolakisa ne bato za baya pomba te baya makasi te biso nde bandeko ya baya kuluna te biso nde bandeko ya baya criminel te vraiment bo mekana no to meka kokola na makanisi na biso pona nini ekomi ngaka soki moto asali analyse ba mo fo bo attaquer
faut bosser la boue, il faut bofinga. Vraiment, et ça la bien, tu as touché par point où l'actualité où ils ont régné na YouTube, na minute yo, ils allaient bongo likambuya, nene ya, où ils allaient bongo maman Leki, ya Gabi, bah pour attaquer plainte et pas maman Nabiso Thérèse, vraiment, tu as évité, bah artiste comme des, et le connu les oleka Katina Bango, likambupe ya Gabi na Karine Yamado, tu rebosse na kolobela yango petit et vous allez vraiment bien. Je dis un grand merci à l'équipe technique où ils ont combattu, et ils ont quand même na tonga lelo, ingénieur Arce derrière la caméra, bon délivre, bon c'est que Jonathan qui vous n'a 10 amis bali pourquoi pas na la patronne, maman Sarah Tola, Bingazor de la presse congolaise, Bengaye Bagissé les sous blogueuse moi ma grâce. Merci à Olivango, merci à mon vieux, maître Veka Djebo, esprit libre Ototombe, lobby écolique, avocat de Barbas, lobby avocat de Barbas, Hervé Kadjebo, esprit libre Ototombe, lobby écolique. Merci à Papa Stone, Panzou Motema, Maman, Mamie, Irene, Panzou, pourquoi pas, na Pierrot Malanda depuis Bruxelles, na Bosente, ma grande sœur chérie, Babi, Yaya Moto, Ngana Bengaï Ange. Babi ya nanga moko depuis Bruxelles wana vraiment wana ya nanga moko merci Morel soki oza même langage nanga yi fungolanga déjà plateau bande ko ba découvrir Miss Lolo marqué azana passe mais to profiter ka kolobisa ye Miss Lolo bonjour. Bonjour Paul. Bonne santé. Oui. Comment vraiment. Moi bien mais ah ouais. Côté ba betenga libaya ande. Ça passe. Babetio libaya Miss Lolo me kana ko expliquer biso et comment kindenge nini pour oza la menacer. Ah Paul. Mokili batanzambe za mabete mais bata mokili nde to mabe. Ezaki samedi na utaki réunion. Kozonga nanga ezaki ba 22h. Tellement peu courir za laité na quartier bon. Nga ya kananga quartier na biso vraiment nde to za boye to za bakulu na te koto. Pesa quartier va na message na déjà. Na botami awa na koli awa. Donc naza native ya Masina. Na kuti ba garçon mo boye. Telema na bango na yebi nanga bango pété. Na molili wana mo ina identifier ba bilongi ya batu exacté. Na mo bango batemi mbale koto nga na koti nanga déjà. Na oya nanga malembe ya quartier nanga na lekala mikonyo. Na mona kaka moko akanyenga boye na kingo na ndenga sima. Moko botoli nga saki. Saki na nyenga ina mbongo. Abikanda nga mususu ezaki na kati. Ba identité nanga vraiment. Wa botoli nga saki akimi. Sko ndenge garçon akanga na ndenga sima na sale fort. On se défendre. Là se défendre na l'excès ko boy na ninga ya liboso. Na baloli boy na moni ke ana force makasté. Na baloli boy na bamba na se. Desko moko azuli baya. Na betinga a. Aïe 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 aïe. Betinga awa. Mususu aya rapidité abotola nga chombo. Téléphone nanga na kanga kiongo. Azo fungola nga liboko bo. Kaka nga moko na bondi. Na 3 personnes. Pour oiseau qui sait qu'il y a ça comme mission na yaki. Ça qui est na mbongo belé na kati. Amoni loko sate. Tangu siko na longo li garçon na maboko na kingo na komo belé la nde ba garçon quartier ba bimi ali bamba kimi. Bango ba kim ta ba garçon quartier ba ye bango ba kimi mbala moko. Nde ba kutinga na ibaya wana nde ba betengi zaki makasi. Simbinga ba yotika nga na ndako. Basimbi ba yotika na ndako. Est-ce que Miss Lolo on a problème na nani? Ah nani problème na biso na problème na mutu te. Na problème na otala boye na za problème na mutu te. Nga so na ke tournage te na za na ndako. Soki na ke musala te na za na ndako. Donc kozwa problème lobaka na YouTube ndenge ezaka ke moi ba analyse ne to salaka ba tout déjà ba portanga ba plainte. Ah oui ba ki ne za bo zakani ba plainte ya ba porta yo déjà. Mais bango balobaki ba portanga ba plainte. Si ko nga na biso ba porter mutu plainte. Faut ba ko faut tinda convocation. Mais oye komi ya ba koluna ne ba mo ya luka. C'est qui va porter plainte pas criminel. Une fois na ningaka na ya na émission pa na yo kaka. Oyebi ke na kataka ba levenga na première wana. Donc
lokwa bato baza mposa balongola nga na bana pole na bana naza parent responsable oke asokipaka na bana na ye na ntongo naza bakoko oke nalesaka bango bana nga baotanga Daniel ana 6 ans aza na première akenda ya classe fona futa minervane nayebi te problème nini nga naza nango oyo bakotindela nga bato bakoma na niveau oboma nga problème eza te nga naosenga kaka nzambe alimbisa pone to banobanga YouTube ya place biso tozosala tozwa mosala tozwa mbongo kasi yango ne komi ya soki olobi banobanga bato mokili seke koatake yo toza susu na crainte nzambe te mponga nayebi bible ezoyesa biso nde tobanga nzambe bato mokili totosa bango ntango yo oyaki to otindi mbolombolo na yo aleka afinga siko ngai nde na part na ngai nakanga monoko te ngai mpe na oya kaka na ofinga kaka mpo ngai siko na oya ofinga te me na oya na baverité oyo ya yo oyo bomba baverité oyo bomba olinga te bato bayeba ngai na oyaka na baverité wana siko baverité na ngai nde moto ekomosalaki bato bayina nga ok bible ezoloba le père des mensonges, c'est le diable. Jésus-Christ a le chemin, la vérité et la vie. Donc, le quoi Jésus a la vérité, non, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité pour les choses, pour la vérité, on va dire l'éternellement. Merci, Miss Lolo, au qui cause la menacé na maladie APC, Miss Lolo après maladie APC, au juste. Pesango kutu. Etika la tâche kaka na lokolo ezaki kutu nde babwakela nga nde nzoko po bazaki 3 babimisa foto na nga na Facebook mutu na mutu abimisi na ndenge na ye akipo oluka nganga na ndenge na ye donc musu akei abwaka mbasu musu akei abwaka elephantin maladi ya nzoko musu akei abwaka mpesi siko ya pesi ndenge monana na vision ezaki babwakela nga ezwa nga banda boye ti nzoto mobimba mais tellement que nous avons un problème dans notre temps. Nous avons bundelinga. Miss Lolo, est-ce que vous avez un problème na bangambo na bino bato théâtre to na ngambo ba journaliste? Na oyeba ndenge ni ya. Mutu muso te yo mona misala na examen de conscience. Mutu muso ekoza bosolo la na ebo balingi la obolo. Bongo fiyo yo babombaka o muninga na bokela ka mpesi wana poka ba matière grade na mosala. Est-ce qu'il y a un problème dans camarade? Ils ont un intime donc dès tout temps la raboye dès tout la raboye tu es banaka bilongi mitema mutaibi mitema na biso za nzambe wa sonda biso chaque jour aibi que problème qui est zo raisonner malamu pour na Miss Lolo Miss Lolo zo raisonner malamu pour na problème qui est ozomona problème donc ils ont mutu muso ko loba que je t'aime mais au fond du cœur alinga ko na mbebo ozomona tango ngana yeko sala droit de réponse ndé comme problème c'est que yo pe ozaki ba finga kiyo soit ba sala analyse na kombo na yo na mais misone le kana chaîne na binoti tango grâce ya mutu munena yaka ko finga nga ya lobinga na zandoki na za lesbienne yango ngana yaka osala droit de réponse à partir de droit de réponse ndé ba ke ofundanga Miss Lolo ceux qui tozongi bien na ba rétro na ba émission les kala bon mutu bozaki na problème ezali bongo tendresse. C'est ce que tu comprends bien. Non, na koki ko mentionner kombo ya moto te. O eza télévision. Nazana ba preuve te. Ki na loba moto boy. Mais nga osaka plainte contre l'inconnu. So na sali plainte nanga contre l'inconnu, l'état yebaka. Moni l'état na biso. Bazara mayele makasi. Pe crime. Bazala poni bakanga ba criminel. Criminel a koza bomi mutu boy, place boy. Mais baye ba kangi na commune. L'état yebi. Nga plainte nangiza contre l'inconnu. Ko funda mutu za bien bon. Mais yo fundi ngai. Bando funda nga na 2021. To komi na février 2022 convocation ya kati. Ya kati. Ya. Ko funda mo baby yo fundi mutu na 2021. Si l'État va avoir la convocation, pro-justice, exact. L'État n'a pas ata numéro nini aux adresses à mon tuté. Ba numéro na soit téléphone les adresses.
Ba numéro sur téléphone za da ba adresse. Vraiment. Mais c'est lolo. C'est quoi autant vous avez menacé, j'espère qu'il y a un hôpital. Bon, maman nangai azanga na Paris. Atindelenga moi quelque chose pour na soma non ba crème ba komelenga normalement zo singa na kota radio ya thorax. Fona kota thorax ko ba kota ngo tous les deux côtés pour na colonne na colonne peso sanga pa monde na ovanda boye donc na vandi ko tu po obenga kinga oya osala nga émission so te mena lali na ko vanda ti na yo ka damu kongo isanga pasi bandeko oyo bolanda biso makambo eza ya minene na mboka ya Congo toyaki YouTube kosala mosala mais eza susu mosala te komi nde bitumba komi nde soki olobi bato bakomi na baprix nga naza mutu ya nani oyo nga naza mutu ya nani mais o nga nayebi éthique et déontologie elakisa biso journaliste aza mutu ya mutu te pe en plus totika kozala bato ya bato nga naza mutu ya nani oyo nga naza mutu ya nani oyo soki bakoma koutilize na bajournaliste mpona nini tokomi menase ngai ekomaki so bajournaliste bayosanga émission Bijou la reine obenga bango alors pesanga na adresse ba Miss Lolo na oluka kombo na ye ata ya compte Facebook mpona nini bon Bijou la reine neti Bijou la reine Paulin na sala émission na chaîne est-ce que nga na finga Bijou la reine jamais Bijou la reine obenga kinga na fête na yo po nazala sacrifier po ndenge bakata diamant kalanga Gillette po diamant atika bango nga elinga keki ekende zongi ekesenga molai Paulin Mukenzi omonde to vandaka boye nga na yebi Paulin po tokutani na yo na média mais vu oyo Paulin menaka pa na bino na yebi te batu pe bayebi Miss Lolo po na média vi onga Miss Lolo na menaka batu bayebi te Bijou la reine loko aye alingaka ko créer ba base soit ye ayokaka ngu ko kanisa batu sima lango ba betele bravo Bijou la reine osali bien ngana comment oser la convocation ya parquet place marino funda ngana Gombe omoni ngai Paulin Mukende na za aw na ebike na parquet ba magistrat ba boma batute na parquet ba ko entendre yo ba saleli yo PV na yo soki ke balobi ke pona boy l'état akata likambo ti bajuge pe ba mayele ba émission ezali na komema ba émission na loba papa nga na lobaki ke abenga nga na ba fête na ete po ndenge za boye na yebi lelo te mais Miss Lolo merci dengo permettre biso to kotaka na likambo ngo Miss Lolo dossier les na parquet pour bino ezala ba vérité ezobima ezotambola ke non bino ba lobi ke Bijou la reine azana na ba makambo beli ba secret bino boyebi on va porter bino plainte est-ce que na monoko na ngana lobaki na za ba secret beli na yebi ya Bijou la reine na lobaki Bijou la reine to tanga na to zwa cours ya français na alliance na yebi depuis 2004 banda makambo ba fête atikala ko benga ngai te siko banda makambo ba fête yango nini oya ya groupe théâtral na abenga ngate libala oya balaka na colonel wana libala na yo abalaka na colonel place bon na lobi ali kama Bijou la reine ya kobala déjà mafinga ye mafinga te mais webi ke za moninga azana chance na ye moninga azana chance na ye azobala aboya na kana mibali azobala te wana na yebi te soka boya na bango so basala ndeni mais kasi awuti kobala na ningo zobimisa na lobi boye mutu nyonso wa yebi Bijou la reine ayebi ke libala o babala na papier ke za libala liboso te donc na okosele ndoko te olandi et alors quoi pasteur Cédric abala dans les États-Unis ayo bala sous Déborah na fingi te na lobi ke na ba fête na ye onga na yebi abenga ngai te fête oyo na kamwa ki parce que avant Bijou la reine abenga na fête tuna nga to wela nini na ba tendresse so landeli ba vidéo ya Bijou la reine ya babala na au moins na tendresse ana sima na ye c'est que ça ki lokwa plan moko boy ba bongisaki po ba ya ko sala nga mabe ko kata déjà mutu Gillette na kingo Paulin Mukenzi soki nga nazali na fête wana makila diamant ngai tanga bonti nazala mwasi matata ata bango nde ba ka ebele wana
te na ninga na ona sana mutu mo na zokisa na mutu mo siba bakanga nga bakotisa na mutu ko bango bayaki na mo. Merci. Vie eza sacré. Moni vie basaka na ngote. Na banda na nga ona bokolaka. Dès la zabo bijula na kabela ata 1000 fois te pona bokola bano. Donc tangu yazo luka makambo. Ah lobi ka funinga na parquet. Na omoze la convocation. Omoze la convocation ba lobi ba fundi bino na parquet mais ndeko moko selon il Paris en moto yoka. Na ope ba yebsa biso. Ndeko wana sengaki est-ce qu'il y a moyen beaucoup bomba moto ana te retirer plainte wana à lobi ba sala ki plainte na $400 pour ba retirer plainte. Il fallait $400. Plainte ba déposer na $400. Selon il paraît. Na lobi boya problème kinzi. Omoni babilo mususu e laksake mutu azana posa neti ngaboy ata $10 okatana ba ozwate pananga. Oya ata $5 oba ekatana ba ozwate. Donc lokwa plainte za bango ekutaki $400. Na préféré na ke samba. So l'été ko katela ngake bakina ke makala eza expérience mususu nazo bakisa na vinanga nanu nakota makala te ata kashwa pembeni na nakota te donc eza expérience na vie photo sala ba expérience nyoso eza une expérience nga mis lolo na bakisi na vinanga soki oke makala bakomaka dossier be baka soki ba bi criminel to balobi mutu boy na boma nanu te nanu na yibate na sala na mutu mabete bitumba quartier na bundate ma prison ya quartier na kota te donc so na ke makala eza expérience asika na lina bika na vinanga ya lokwa so mutanzimeli nzambe une nouvelle créature eza expérience asika au vivre ce qu'on a nzambe na ye makala babomaka mutu te l'état abomaka mutu te nga babiloko wana ke baporta ki o plainte il faut que retirer dossier na $400 na yebite peut-être nde mobali ne balongole musala aoluka mbona sinanga na omeka buzoba na te ngala za nga balongola ida musala pa mamoni ko yebi yango te ezanga Miss Lolo nazana pasi Pauline nde nazabona na pasi mais makambo oya ya bijula ne pesinga de akana nga kebisa $400 na ngabo ezanga $400 4 zela bino mibali na diamaka diamaka so pesa na yaza mbongo nga na mbo $400 mwana nga za na 6e minerval na bango eza $350 fona futa basushi ko signer basushi ko futa bambongo basenge belebele wana jour ba pesanga nini jour ba pesanga papier ya makamnyo so na kende l'école na koma na ba 1 million matoi na ngekanga maka sko kata wana iselo kwa 800,000 na préféré na futa l'école à bana mwana nanga oaza na 6e a présenter examen d'état na lukela dani kule na koko na ngai David na futela bango minerval na mbongo mususu ngana kende prison ba bomaka batu te bakosa oteya bakosa ote et puis de l'état pe atala pe likambo o tindi la mutu prison loko aya lobi réputation na e baby na prison pe so na parquet so ba bisenga pardon moi na senga pardon ezate pour réputation na e bongate donc na pardon ba ozila pa na ngana munoko na nga pardon ko bimaka te ozomona te ke makambo boso benda ngo singa mola ipamba ki ole bosi bobo mana mais boza déjà famille au moins ndenga ke ko porter plainte na ye soit disant plainte à porter ndenge moko okende ko récupérer ngo ngana opiata 100 francs te na ngote 100 francs nga mi fona somba semoule loso fufu bidon huile ba épice na tena ndaku na teli bana nga provision neti so na beti machine à $100 na ko somba ta provision na sombi sac ya semoule na sombi sac ya loso na sombi fufu na bidon huile $100 déjà ekoka na ombo luka siko $100 mususu na teli bana nga ta Thomson quiz ata mipanzi baliaka to na bombi yango to liaka bata bandunda matembe na bisa kombe $400 kande na pasi boy problème ke nifona kota radio l'état moni l'état ta bakanga na pasi ya colonne na zana ngo ba otika na bangunga ba otika na colonne sele poli na okufa omoni ke eza pe problème mais ba otika na bango yo na moni aza problème na kasi aluka mbongo pana nga lo belo moko wana tika kina no lo bango yo yebineni ke babengani mobali na musala bakamude yebana de akala wana nana ngwa yebisi yo après 4 jours à mariage ma Monique atali boy mbongo na ezate ya tout na bonanga
na monde na zaboni lokwa mobali ne mutake na ofunda nga na otuna mobali ne place nga na fingai comprendre neti ne na lobi ka balongola musala eza injurté eza yango biso soto yebi monde entier ba yebi yango mamoni ki mutalongoli ngate monde entier ba yebi yango merci na ba batenzo wala na biso na Sarato la TV merci na ingénieur Axe makosi c'est manga joyeux anniversaire balobi semaine mobimba eza ya yo babile 14 kutunde ozala mabe joyeux anniversaire Marco Chimanga Marco 6 bakisela ye na bubika kombongo baneza yanga moko Marco 6 Chimanga joyeux anniversaire mon frère toto ko bakaka elongo na Miss Lolo ozali pe mopanzi sango ozali pe artiste et comédien lelo oyo ma ana ndi bata mesana ko benga ye Teresa apporter Anetika apporter nene plainte ezali pour na nini eza pona biloba loba nene nena comme na niveau finga yana te extravagance excès des ailes on nena comme nango omoni nene apesaka vraiment YouTube merci moni nzonzi ngata ya CD nena tikala ojouer ngote mazada ko sa théâtre vous comprenez il faut que pesa respect na ba icône banda na yeba yana na mona ina on a problème te yana a se respectaka Gabriel da se respectaka te yango moni batu likamba Gabriel batu nyonso batiki yango mutu na vie ko lukaka ba problème te Gabriel tanga zana na kinya zana bien auti angola ye Gabriel akomo créer ba problème likambo Léa na Baptista Gabriel mutabimisa likambo ya Marie oyebi ke Gabriel paswana na Marie Jeanne même propos atena na Karine ya Mado atena pe na Marie Jeanne Bololé oh là Gabriel azana ba problème na bato belé mutu moko ozo créer ba problème tolobi ya yango bezango yo zada na succès ba abonné baza ebele na chaîne na yo oza pe na ba fan na obalingaka yo batindela ko net na chaîne na bino oyebike bato ebele bafinga nga pona Gabriel mais siko pona nini okoki kozala na ba il faut avoir des retenus yaya tangu yo solo bake ngai nde na zabo so mutafinga na otinda nene nena koma mwa mbwa po bafungula ko enso swaka bato eza malamu te atombe na pula mabe yana siko azape na bato ebele balingaka ye en dehors de ça yana za présidente ya groupe oyo akoki ko engager nene apcp rôle mobo efungoli via nene ndenga respecter a président Sobe il faut respecter pe ya nene bon ya nani yana bongo ngana koko moni ndela za bongo na ko telemaka jamais na fingi bakata ibakata se respectaka jamais na ko telema na finga ta ya jolie makalunga maman jolie na profiter pe ko pese mambote akasi ona ko soka mutasimbi ya pona nini mutu moko wana ozala ranking na batu nyonso te yo mtu amabe batu wana ba donc ozi problème nanga ozi problème na axe ozi problème na bon délivre ozi problème na Saratola ozi problème na yondo zamabe okofunda no Karine Amado ofundi no yi metabo abimisa ba Karine Amado ko sakana ngate ngana swana na bat na internet na kotangelo ba mibali na oyo zalaka na bango na théâtre tango yo bimaka na Ernest est-ce que ngana loba seke yo tela pe Ernest miso internet oyo tokoza makambu pole na la pasi ozolobisa nga omoni yo wamte amabe pole internet ya suka bande ko botika na yesa bino internet ya suka sikoyo ndeko na biso azo se trouver na paraki na mincho nene plaira alela makasi et pas le ketchu olela po anini po yoza mwasi elombi yo banga eloko te balobi na yano yo ofinga yana pa lobaki mabete apesi Gabriel conseil apesi ye nene conseil yo kino loba na muninga ke ndebo mona yo wana masoko ne minini wana kati kuna tono vide et puis ndenga zana kabula mbali moko na mwana au moment mwana muninga minere tale loko créer
eloni no loni na muto mwana biloba loba nene biloba loba ya nene tala esike memi mutu zala na ba retenu. Moi je peux parler maintenant au débordé té. Elle a débordé puis jour azo que ça l'émission ba opexai teno ke finga ka Teresia ba pekise ba bi Teresia azana bato ebele na balinga ka ye comme meka kutu azana bana na ye na groupe na ye azape na bano ya boti bana na ye ba ko permettre buzo bana te no finga ye po alobi na Gabriel azaka nani o nana ye bangai yo so na va Nathalie na yebi ke nzambe mokeli mutakela biso eza Jésus Christ de Nazareth tata na biso azana likolo. Parce que tu es bon, c'est comme Gabriel. Oh, et comme problème souté. Même si le long a mis tout dans la question. Dossier oh ya Gabriel na Karine Yamado, et ça qui déjà depuis Matanga Diana et Lika. Mais dossier zongi lisusu. Montazongi c'est dossier Karine Yamado. Nazana ba vérité na koloba ba vérité na koloba ba vérité. Mais aux hommes on était que quelqu'un très mon côté mon Karine Yamado. Les journalistes entang botuna yo tulinga mamba bijula Renata na répondre. Si ekene ndenga mabe. Tango na lobi vérité la ngana lobi ndezo bomba. Notre vérité ni Karine Yamado bi misana makambo na bango mibali. Te Karine aloba kaka ke voice obatindela ka ke Karine Yamado. Soko sakani na ngana osimso masoko wanto kakango déjà na côté na osimso masoko na maboko na boko PC na obaki lo mbaso Karine amoni mwana ye abeli mbaso ye mo kazu PC a se référer na ba voice wana ozo comprendre. OK okoko omoni pole so swana na mutukolo bateke na olakisa mutu muso koko kene na ndenge na ye na yo sali eloko te yo lobino kana munoko mais mutu mususu asali mabe. Vous comprenez? Yo lobaki na yo abatoke na hotel lobino kana munoko. Mais mutu muso azuma lobano ana akena ngo akesala mabe po bakosela o makambo. Donc to ba nini to loba. Neti ngane la zabo jamais na ko loba. Yo nene yo na olakisa yo mutu boy na olakisa te ya. Te. Na baka nene ma mozo sala tika. Biloba loba eza mabe. Moi place biloba loba nene memie na parki. Belo mo boy batayo to bolinyo conseil te. So ba vani sino apte ya bino pese no conseil ba to ali na honte. Ezak église. C'est ça l'église. Pasteur atamo côté azaka na église. Pasteur azana YouTube ezaka lité ya kanda, lité ya pete, na etoli ya pete, nani pasteur John na Denis azaka pasteur te. Na pekisaka ote. To bien kasi nani. Ya to kuti suma modeli sa. Te na lobi ka na petit na Denis. Te na yebi ngati fa za pasteur. Pour l'église des anciens na 8 personnes. Mais c'est le long. Vous avez un problème, vous avez tout le monde pasteur. Na tumboli te wana vie na ngai. Wana vie na ngai. C'est comme c'est le lot d'après yo ceux qui wenzaki na batomi baleo yo na ya Gabina na Karine Yamado. Ce que nous condamné parce que Karine azamwa n'est pas ya Gabi marqué mukolo mutambanda qui mais il fallait pas être la peine de façon ni na koloba devant mukolo. Na condamné. Condamné mutama ko na kati na baonga. Na compétence te ba juge mba condamna ka bato. Ngana na compétence ata moko te ya condamné. Bon ce que nous peut sa faute. Te nazala nazape na ngote. Wala mamane linga na ba parquet na ba cacho so ba kangi ba fundi yo OPG alobi ke mutu bwaza na tort. Ngane tinga boy na oloba ni. Non mais l'autre na la compétence wana te donc ne ba bandaki ne ba osisa. Ne ba bandaki ne ba osisa mais comment que mabe tant comme mama paré boti bo na parquet ba bomaka mutu te na prison pe ba boma batu te. Yo salini. Même mutu abomi mutu ba condamné ka à mort. Ba kateli ya nini condamnation à vie. Ba boma mutu te. Ba ko lo ba ke un jour public ndengo finga kié. Ils ont 6 mois. Il y a prison ferme. Il y a prison fermeté. Ils ont 6 mois quand il y a prison. Avocat ne soit à ma casse. Bah quoi réduire peut-être 3 mois, peut-être 2 mois. So ça peut-être 2 mois plus moi ils ont le voyage. Mais tu n'as pas boy. Bah quoi le balanga. To kate le logo te pour finga kiti. Moi des jours moi des jours grave. Merci Miss Lolo, merci vraiment. Mina bandeko ba Olanda biso na Sarato la TV. Na za ine sengo ya koyamba yo marqué ba passe vraiment. Merci ngo pesa ki biso. Maman Sarah na biso wa mbote belé.
Obinge na linga raoti na Miss Lolo tokomi na suka na ebité par rapport ya likama yo komelaki yo lisungini ni to message ni ko placer na ba ndeko na yo communauté congolaise nyonso ba frère na yo. Donc bao balinganga no singaka soutien la prière. OK. Soutien ya ba prière ndé esanga bien. Il y a quelque chose de Yaya. Moni quelque chose. Mutapesa ngweza nzambi. Nzamba loba na Bible to vanda na bandako to vanda te. Ba presse ba uta musika ba yo gumba mina bino. Donc moto amonika ko edenga. A edenga. O pa monika ko soutenir nga na prière. A soutenir nga na prière. Pour l'équipe prière ezate. Prière ko teza malamu mingi po ba osengela nga protection divine. Moto muso akotindela nga mbongo matina na motema mabe. Esali nga pe mabe. Mao basungaka nga neti ma Dorcas la patrona azaka na poto ausunganga neti mama na ngai mama Made Mbiavanga mama Deline azaka pe na France asatindela nga mo quelque chose pour na somba bakisi nasenge merci ba vient nga Coco Manzambi de Bundessportika ngai te mama na ngai Nancy la Foudre aotika ngate mimi Pudi aotika ngate ba mama na ngai ya Helping Hands Community baotika ngai te ba mama Londres papa na ngai ya Carson Business aotika ngai te ya naza na bato ebele oke na koyi pe kotanga bakombo na bango na TVT na kulisi ba obenga nga ba oyedenga Karine Kudi ma préférée na Londres oyedenga même si le long natalaki émission akosunganga natalaki émission na yo moko ndeko moko boye alobi ozui. C'est ça le mal chez les Congolais. Je suis souffrante, nazo souffrir nde nazaboy. Mais mutalobi nanga nazui. Problème ezate. Libanga ezwaka andeke. Chaku ko sekate pozaka na cage. Mukolo ko na cage okuta na bambiska de belé. Naza na pasi. Mais mutalobi nanga nazui, c'est kazaka comédienne. To mutumo ya internet a changé kombo ndalobi nanga nazui. Mokolo yo pe koyela yo yeba ke na commentaire nanga na oyebiso pe ke ozui yo soko koya na na yo na compte na pe na compte na ngai ezaka Miss Lolomoto TV yango ne na sala ba commentaire a omona pe ke Miss Lolomoto TV a komeli ye ozui ozui. Merci Miss Lolo ba dédicace na ba balandi yo ba nyonso balandi ngai vraiment na pesa bino merci. Nabi ke chana saratola mingi balinga baonga te. Te ba olingo lelo bozana passe. Bafanya ya saratola mingi balinga bozana passe. Non senga ka bobondela pona nga naza menacer makasi tala mpese ba utai ko bwa kelanga sili na komi moi bien na zusuku oyo. Viena nga kloklo manzambi de Bundes papa bane belé o mwana yo sungai. Alfred Pomé viena ngai edengai tala kana na pasi na yebi ke yo tika ngate. Maman Dorcas la patrona aigle. Babi aigle aliaka biloko pure. Au monde à l'école, maman nanga mangetela trop de nzinzi. Couleur c'est jaune. La pêche va merci belé. La oignon so sala pona nga mwana yo. Mimi Pudi babi Mimi Pudi na Londres. Edi Pudi donc na pêche va merci belé. Ba maman ya Helping Hands Community merci. Na mona ki pour compatir na pasi nanga vraiment Freddy Mouipatai merci beaucoup na ozo salaka ponanga bambote nanga na opesa na vie nanga Enoch Lankoso sénateur à vie écoute isanga mais kende prière pas pasteur Dodi kende prière pas pasteur Dodi na limité na isaki nazada na pasteur nanga pasteur José Kanye Babou Kassa ou alandela ba prière nanga na pe na pasteur mususu o nzamba tchaye à cœur pasteur nanga Lumumba Luaba Patrice azaka pe na ONG na ye penza nzamba tchaye à cœur abondela raponanga. Merci Miss Lolo, merci papa pour toi ngai évangéliste Claude Kabundu Walesa bana centre dans Mobimba. J'espère que Boza Ebele merci depuis Londres. Miss Lolo Malembe pardon Malembe. Vraiment pardon penza marqué to yoko lubandeko tala tozana besoin ya koyamba Miss Lolo mais azali na passe mais to yambika na ba façon mais nga quand moi lo baga ezaka ki bande on a biso ya internet to yeba ni to sala. Toyaki musala toyaki bitumbati
ba ope balingaka Miss Lolo ba fanatique ya Miss Lolo bo soutenir Miss Lolo na prière na financement na moralement pe ezala vraiment kitoko. Merci pe na la patronne maman Saratola, merci na bandeko nyonso bazaki libaku ya Olanda biso sur Saratola TV, merci na bon délivre bon seke, merci na Jonathan Kivuna 10 amis bali, merci na ingénieur Axe ozalaki bongo sima ya caméra Niclette Tangwa ngana benge mikolo mwana mwasi moko bien Niclette Tangwa, merci na bosani pété balobi ye soki nazotangi nazoka kimia maître avocat Kadieboye esprit libre Ototombe avocat de Barbas lelo lobby ekolika lelo maître avocat Kadieboye esprit libre Ototombe lobby ekolika lelo avocat de Barbas mon vieux. Merci pour la nyonso sala pour na ngai, merci na papa Stone Panzou depuis Belgique wana, merci lisusu pied na Pierrot Malanda motomoko bien balobi Pierrot Malanda motomoko bien depuis Bruxelles wana na bosante ma grande sœur chérie yaya ya moto balobi yaya ya moto yaya na ngamoko toboyi kotanga kombo boya yibela na grande sœur depuis Bruxelles wana. Vraiment merci vraiment boza ebele oyo bosotena na problème kendi na sabi non émission vérité na zana besoin ya sponsor pib bengangati ulingi to boaka kayo bengangati koyaka na lisolo ya boite na lingi na mona bo soutenir bandeko bato nga problème kendi bo soutenir nga ezala vraiment bien bo appuyer nga moi ba encouragement na bino et ça la vraiment kitoko. J'espère que émission mukolo mwalelo esukeli awa ngai na bino to mona ni bongo mbala ya sima soki nzambe azongi. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact @muntutech.com